copain ya jeune fille na biso oyo bazokoloba na 15 ans aza na 15 ans te aza na ba 16 ans et demi copain na ye alobi ke déjà copine na ye oyo papa to tonton papier alingi abusé apesaka ye mbongo banda kala ntina école kutu donc bazwaka mbongo wana baliaka yango ensemble ye na copain na ye donc soki papa to tonton papier apesi jeune fille na biso ya 16 ans mbongo soko akei asalaka yango baboum ye na copain na ye donc mwana biso ya mwasi aza déjà na copain donc ayebi déjà baje ya papa na mama Linda linda o, iya o, tantine lindo yo, mwaza mongo, iya o, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole. Tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye. Et bien sûr faites comme Delvis El Salsero. Et soyez connectés sur la chaîne YouTube. Chaîne YouTube Radio Lokole TV. Radio Lokole TV. Et depuis l'Afrique du Sud, bien sûr avec Fiston Pelende. Salut, je suis Rebecca Ertis, la chanteuse congolaise. Nous avons invité Bino Nyonso à s'abonner à la chaîne YouTube Radio Lokole Télévision. Une chaîne pas comme les autres. Faites comme moi. Bisous. Chers amis, faites comme moi. Abonnez-vous à la Radio Lokole TV. Salut, c'est Monro Djoboke, le Momo des Chouchou, le Chouchou des Momo. Soyez connectés sur Radio Lokole TV avec l'animateur vedette Fiston en direct de Johannesburg. On est ensemble. In God we trust. C'est le Momo des Chouchou, le Chouchou des Momo. Radio Lokole TV. In God. Oh yeah. Avec tous mes respects, c'est bien Maître Sampino, le Furamba Potoloya Moto, l'humaniste de l'enjeu de fête humaniste na Katia Paris. Mi Angolobate, c'est Moko, tous s'abonner massivement et belé na Radio Lokole TV. Il y a Fiston. Radio Lokole TV, il y a Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité obopesaka bongo na programme oyo epai wapi biso na bino tokutanaka po to solola makambo zali keleka na communauté boyebi biso tobetaka masolo ba histoire vrai masolo o tobetaka ezalaka masolo tozwaka ngo esika moko te meza bino moko nde bopesaka biso masolo lisolo kozala ya voisin na yo ya ndeko na yo koleka na communauté na biso ya batamangala esika nyonso ozali na continent nyonso tusu bopesi biso tosalaka kaka baanalyse mpona koluka solution esika mabe ezali tobongisa mpo communauté na biso ekende liboso. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na baabone nyonso tu ya chaîne oyo Radio Lokole bo continuer ko partager na ba chaque fois soki batindeli yo lien émission oyo kobomba yango mpona yo moko te partager yango peut-être esungi yo te ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Oba s'abonner peut-être ba ko s'abonner et soko s'abonner ko bosa na te ko fina bongo cloche à notification pour rataka ba programme na bisoté mbote na nikini ya sponsor officiel ya Radio Lokole Télévision ngana benga ka les dragons de la monnaie congolaise Wumela mbote na Tijan Lushombo ya Mama Fran Didier Djenga Bokula ka ekofu mbote siko zali tata boza matondo zonga epa na yo sala wilarina ko Sainte-Ville talaka yo. Bande koto fandi to lamuki boye kake beti na mboka France précisément na Lyon. Après makam autorité ko mwa na mboka Rennes
sika boto komi na Lyon do France nde mankambo mikolo eza pe mabeto abe sika batu bazali esenga ba problème ezali poto trouver toujours ba solution tout ça la analyse likambo kitase likambo ekoyi na mboka France na ville ya Lyon et pai wapi etamboli partout bandeko bali kosala partout que tonton papi alinga abusé batolo ba asana 15 ans monsieur ba asana 16 ans et demi bato kosonga jeune fille na biso biso tozaka parti prité mais tokosala analyse biso na bino ensemble toyeba mabe e witi wapi esika mabe witi to ba chaque fois na radio lokole tosala ba analyse esika mabe witi il faut poto bongisa esika ndeko kwei yo okoyate l'erreur est humaine tokoso makambo on a deux volets oui c'est vrai tonton papi azali nani autre benga tonton papi monsieur benga e pasteur azali camarade ya papa ya mwana biso ya 15 ans to 16 ans wana et puis to eu information baloyi beaucoup plus jeune fille na biso ya 15 ou 16 ans azali mwana ya camarade ya tonton papi te azali peut-être azali nièce ya mwasi na ye c'est-à-dire que aza côté ya famille ya mwasi na ye ndenge babengisaki ya kafanda kapana bango do comme lokola mwana bango ye mzalaki mwana ya liboso na famille wana tokotanga kombo ya famille te mais je crois bozo comprendre bozo loba. Alors qu'est-ce qui a fait que tonton papi a comme na niveau wana bande utolobaka chaque fois awa na radio lokole to betaka masolo to pesa ba conseil. Papa, tonton papi asali mabe to koki ata mbala moko te ko soutenir ye to ko po kele ba flair po alandi mineur non seulement mineur nous avons un mineur te famille oyo yaka déjà ba considérer yo mobali do muninga na ope ayaka pe na ndaku na yo pe oyaka pa na bango comme le ko la en anglais family friend bo comme le ko la bandeko ata jeune fille na biso azalaki na 18 ans ata 19 ans et n'aie cause la malamu te que yo osala eba cours soki ata tonton papi abalaki te azalaki célibataire et que jeune fille na biso wana azalaki ata na ba 18 à 19 ans on pourrait comprendre mais azalaki na azala no mineur oui c'est vrai qu'il a ko poussana mais qu'est-ce qui a fait que tonton papi akomana makanisi wana tolobaka chaque fois ba mama ba papa to bendaka bino matoi na ndaku soko moyenne ba fille ba inde kokola surtout bana oya biso ba kokola libanda même ata uti libanda tata na Congo déjà jeune fille ça ko ba 12 ans déjà 13 ans contrôler ka façon na ye habillement ndenge ba liko s'habiller okomona moi la so mona ngo peut être normal azoka ba jipe ya mikuse ba kolan ba cycliste ba jean oya kangi nzoto ba jogging ndenge sima idenda kandengo wana et puis que jeune fille déjà donc moi bah vocal peut-être le macapena bien sur la âge de fleur donc eko pesa kaka tonton papi muzungu nyostu wana ngana ko connaît d'abord mama soki otala biema ya banana soki ke bana ba mesina kolata ndengo wana alors ça la ka de telle façon que soki ba pa ya baye bana ba la kata likolo na chambre ba mona ba pa ya te ba ko ba pesi tonton bote ba keito ba pesi ba pa ya mbote ki en réalité tonton papi azalaki pe na makanisi wana te mwana na biso tobenga mwana ya mukie ya 15 ans azana 15 ans tata na 16 ans et demi mwana wana azana déjà na copain azaka na copain na ye puis mwana wana azamo sekate azali vierge te mwana azali na copain na ye to solo ina copain ya mwana wana mais to boy ko bimisa na ye po za to boya kaka makambo to éviter sikali ka be ko na communauté po to moni ba to ebele ba ali ko condamner tonton papi. Oui, c'est vrai que Atari biso condamné à la radio locale. Tonton papi a sali ma bé parce que ton moni maintenant bon, en flagrant délit c'est trop grave mais ma parole, azoko bimisa ma parole, comment c'est azoko ko héberger moi na, azoko ba asala ka sika bien, à cause en charge et puis azoko linga pena moi to moni. Maloba oh tonton papi a bimisi yo les maloba ya liboso te. Moi na déjà oui bana so bazo ko la ba komaka na besoin ba biloko mike meki ba mbongo moi na tala chaque fois soki tonton papi a yena ndako na bango soki tonton papa moi tamo repesami asenga ka tonton papi numéro asenga ka tonton papi mbongo pardon tonton papi pe wana ko pesa mbongo na ndenge ya mwana et puis mwana pe na zo kola apesa ka mbongo ba lebele
apesaka mwana wana mbongo balebele. Mwana mutu azwa numéro ya tonton papi abenga tonton papi bambongo balebele. Alors tonton papi petanga moni ebandi koleka, tonton papi asa mwana mobali aza pe na yoki na mai na makila et puis aza mutu donc pa ye donc ekomaki lokola mwana na biso jeune fille o a 15 ans 16 ans soki amoni tonton papi aye akomaki kosala ba geste oyo e excité pe tonton papi. Okomona bilamba yebi ke tonton papi ya kana papa ya ka erbe star yebi so papa tonton soki tonton papi akoya bilamba ya kolata e kozala un peu sexy e ko excité ka tonton papi. Jour moko kutala na tonton papi tuna se asenga mbongo apesa mbongo ndenge boyoki ne bandelwa soki tonton papi apesi mbongo bakenda ko bume ye na baninga na ye na ba copain na ye. Donc bakamna oloba oyo botuna muninga ya jeune fille na yebi yango. Ayebi yango kutu baninga na ye mususu babengaka deja tonton papi ke yo wala zaka mbali na yo. Soki likambo esala mba bano senga tonton papi mbongo akopesa yo. Senga tonton papi mbongo akopesa yo. Siko qu'est-ce qui a fait donc tokoma na nwana. Tokoma. Boyoka qu'est-ce qui a fait que jour wana rendez-vous pesama. Et comme à niveau on a makambo beba pona nini. Oui, c'est vrai que tonton papi a tikala na ko simba jeune fille na biso ya 15 ans 16 ans wana te. Ezalaki na processus to mona kiango. Et puis so moni ba dialogue na bango ya liboso. De ko tila son capture écran. Bo moni capture écran na tala ba conversation ande ba osolo. O ba conversation ba ya ba liboso. Kena lingio e consona na linto sa na yo bozo ka de ba osolo. Bo moni yango ande ba osolo na ye. Et puis to mwana abino yo sa na mwasi nga na zo banga na ngai. Mwana abiteke na boyi. Nazo banga et puis la appel mineur soke yebani ekozala ndenge nini et tonton papi comme tout homme a garantir que koyeba te nani akoloba na kosala protection malé mozo na 15 ans 16 ans donc dans 2 ans akala mingi te koyi mukolo ngala ko officialiser makambo peut-être tonton papi atana ba souffrance pe nda kuna ye bazo ko la na moi sta boyebi na France de mankamba divorce pa peut-être tonton papi na moi sta peut-être ba yo kana raté. Parce que na ndako etangaka ndako o bafandi te okoyeba sika etangaka te. Soki tonton papi alinga kosala projet wana ndenge ya bien abane ko bokola mwana biso ya muke malem betitanga okoma mukolo azwa na mariage ça je ne sais pas. Tout ça la analyse mais je vous confirme que ebandaki bandakala ba komaki déjà moi sna mobali mais na ndenge moko boye. Siko eloko ni ne sali ke et comme à niveau ba parents ba yebandengo wana copain ya mwana biso jeune fille à 15 ans azana 16 ans et demi okende déjà do ba 15 ans 16 ans et demi sozo mona ye atindaki mwasi na ye to jeune fille biso à 15 ans copain atindi ya ke do senga mbongo oh non kende ko shina mushina na yo yaka na mbongo wana to bume ye jeune fille na biso atanga 5 tonton papi mbongo tonton papi aïe non na repesa yo jour intel parce que mobile na ye do ya jeune fille na biso na donc copé ya jeune fille na biso a te pression te ye bisa ya pesa ka mbongo siko akomi ko donc copé ya jeune fille na biso na 15 ans 16 ans a dit ko menacer jeune fille na biso non yo ke leka ngwa soki apesi mbongo te soki pa mbali na bisa mbongo te ngala ofunda makambo oyo et puis asa camarade papa na bino ya ndako na bino na koluka moye tu ngai na kofunda makambo ekobeba na pression wana tonton papi tangu en fait moi la biso ya 15 ans tonton papi la besoin mbongo boyo no so pesi ngai pete na koyebisa mama abino koyebisa mama te koyebisa parent te na kopesa yo mbongo e pesa ki moi retard alors retard e pesa ki wana jeune garçon a te maman na pression a te moi si na pression moi la biso ya 15 ans wana yeta ya mona pression leki au lieu mobile na ye akende ku funda ye et pas ba parents na ba copain na ye quoi jeune fille ye moko aluki lokola aswani yango asa lokola yebisa mama donc tante na ye quoi tante na ye asa lokola mama na ye kaka mama yebi ke tonton papi kutu ndenge za alingaka ngai mais yebisi bango te pesa ye bambongo likamna walo o esa exclusivité awa batu na ye malamu parce que ce qu'on dit moi na oloba azape clair en anglais clever
maloba na eza pene maloba ba mwana moke penate ayebi makambo po aza vierge te abimaka deja mbali na ye na copain na ye o ayebi susu makambo na secret wana. Oui, c'est vrai que tonton papi to condamné ye makasi po to bengeka mwana ya camarade na ye asali makambo mais ezate ke mwana yebi makambo tata papa mama te ayebi makambo tata na mama mwana wana landela ba parole na yebi parce que mwana oyo déjà ayebi mibali mwana ayebi mibali te akozala mwa soni ndingwa mais mwana ayebi mibali akozala clef lokola mwana biso oyo to benga 15 ans 16 ans wana. Ouais, il fait beau. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air stressé. T'appréhendes? T'appréhendes? Bah qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi tu parles pas? Je te vois bizarre là. Il y a un truc qui va pas? Non. T'es sûr? Bien sûr. Je te vois bizarre là. Ba parents soki ba la ki sage wa sa langage ke ngai tenga to koma niveau ote maman en principe la so wana papa lokola tonton papi aza camarade na ye alinga ga solo na ye entre bango tonton papi moi na yebisi biso yo sala ye ba cours eza bien te tika a solo pa ko ba ki déjà famille a solo na ndenga mobali na ebité soki ba yoka ki soni to ndenge nini. Ba préféré, ba piéger tonton papi. Oui, c'est vrai. To sepelité na makambo o tonton papi a sali. Parce que preuve ezali wana. Mais preuve morote yali ke ye aula na mwana wana. To ye ayebisi mwana wana to sala makambo a salite te. Mais to moni preuve ndenga zo kolinga ye être vivre avec moi. On sait tu seras bien et bien à bien. Parce que je te considère. Moi, je ne vois pas là, je te considère. Je travaille, je suis embauché à la SNCF, je gagne bien ma vie. Pour te prendre en charge comme une femme, ça me fait une niche de foi. Ouvre-je ton cœur, fais-moi confiance. Et c'est là, si c'est réciproque, tu verras. Moi, j'ai une fille na biso wana ezate ka boya ki tonton papi te. Tolo ba d'une part, comment déjà moi si à tonton papi déjà. Mais nanu ba comment na niveau ko bimate. Siko, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, on dit 300 € oyo, voilà, elinga 300 €. Et ça 300 € oyo, jeune fille a sengaki tonton papi et tonton papi l'avait promis. Zelana lukana ko pesa yo. Alors, tonton papi ndenga yebi programme ya ba camarade ya papa na maman. Ils se sont arrangés. Botaï na ba autre capture de écran. Comment est-ce que ba yoka non bana ba ozala balali na rolali sabana et conseillera R14 sur 13 et voilà ba para ba la raté. Ba s'arranger très bien. Or jeune fille ndenga déjà copain na ba pression et comment ko linga a se racheter. A se racheter et yango ça le kola kanga bana ba parents. Alors ba parents fallait ba solo la tonton papi malem ba bon ça l'amiable. Na ebité bande comme ça au moni o ba tout en de quoi ma kofi soki baza côté ya maman il faut voilà on fait ça en de quoi maman hein pour maman on peut bakata vimbo bolimbisi allez ba piéger chiko tonton papi na ebité soki maman azaka na rancune déjà na tonton papi ton ndenge nini. D'ailleurs est-ce que boyebi ke tonton papi papa na bango papa ya ba jeune fille azana nyongo ya tonton papi. Azana nyongo ya tonton papi. Tonton papa def sa ba mbongo moi trop. To ebi pete soki a defi sa maman wana ou a vendre tonton papi mbongo wana on n'a pas confirmé en obité. Tonton papi a fait cette confirmation wana. Alors ba piéger na ebité soki kanda ya mbongo oyo nyongo ya tonton papi basana ngo yango balinga no to profiter de l'occasion oyo poto futa su nyongo te to ndenge nini. Allez, basali plan na mwana. Keno benga tonton papi, yebse ba kuta na jour awa to kangayi. Tala li solo ne uti wale e bimika secret wa parce que mutata la base nango copain ya mwana ya mwasi na biso. Mwana biso ya muke wana copain na ye. Oto basana 15, azana 15 ans, azana 16 ans et demi to kende 17 ans. Azal nièce ya mwasi wana, do ya mwasi ya camarade tonton papi.
afandaka mpa na bango ye moto aza lokola mwana ya mokolo afundi te parce que amonaki yango mabe te afundi parce que abangaki ke mobali na ye so déjà copain na ye nde akende kofunda mpa parent na ye yango aliaki livance donc c'est que aza déjà mpe kaka mwana mabe aza déjà mpe kaka mwana mabe eza kaka tonton papi mpo azalaki mpe na mwa retard na yebi te soki azalaka mpe na bavitesse nde déjà elinga okota sikoyo tonton papi ye mpe tokondane makasi tonton papi soki ata ezalaki ata na place ata yo moko nayebi te obandaki koya na ndako wana na bulu nini mpo ntongo opesani rendez-vous na mwana mpo na nini ata opesaki ata rendez-vous libanda te bokuta na libanda yo préféré trop sûr na yo ke wana camarade aza te na mwasi na ye opusana kuna mpona osala nini nayebi te tonton papi oui c'est vrai kaza tireur préservatif oyo bomoni wana eza jeune fille na biso ya 15-16 ans deseke non on ne sait jamais parce que na badialogue na bango ya suka wana tonton papi nde alobi badialogue na bango ya suka mwana pena akoti lokola mpena bolingo pene ekoli ayebisi ye tu peux aussi amener les préservatifs hein, parce qu'on ne sait jamais ayebisi ye ndenge yango tonton papi mpe do plus malin que kindolo qu'il était donc non ngala tapa biloko na poche au cas où de qui danger bokomi c'est que bien si koto nga piéger ne va se bengi sa eto okanga awa na uté ko ba fallait que basala ngala miable mais moi préféré za ndengo wana si ko tonton papi pe ma na to soutenir yete mais il n'a pas été sage na évité bon peut-être ça ne peut monter ba réseaux sociaux te monter ba téléphone te faire da prudente pour bon la qui piège les bango sur le bango ta la jeune fille ta ba sonna tonton papi na na se consort tonton papi ta ngalo kitado katisa aye azokota na côté la bino vidéo ya na très bien bazo ko filmer derrière zo rebaté fille wana j'ai fait la biche à 15 ans 16 ans alors tu n'as aujourd'hui tu n'es pas en veste donc c'est que ba coûter de moi quelque part pour ba coûter na tonton papi déjà ba lia pe na restaurant tonton papi pas joie pe mbalebele pe na classe comme c'est pe na ndaku donc tonton papi alinga ba veste mingi aujourd'hui tu n'es pas en veste et ce n'est pas la première fois que tonton papi na ndaku ndengo wana soki abeta makembe on ne sait pas. Mais tonton papi a avoué à Simba na nouté avec une procédure na Simba na nouté a filmer consort. Donc ce que tonton papi a lagi bouliste gentillesse à jour ouais les gars qui m'a cassé à mati à côté tandaku. Et puis tonton papi a monaki bana bazana chambre consort a commis face à face pe na fille à 15 ans 16 ans. Comme tout homme, moi si oh c'est la canaille malgré ça moi na mukaza munir abandi ko pesa ba parole na kozwa en charge ko banga te konsola sana kesika bien ba parole ya flatterie to ko tenir ba parole en rigueur penalty ça ba parole ya flatterie soko mutalingi mwasi mais ma beka ande po za mineur mo pe ya o akomela na kati déjà ye mutabane ko tenter tonton papi oh bozo na côté la no dialogue en boko oh bozo bolani dialogue en ba rebelle biso betaka vérité ba fait pour biso de mettre histoire vrai tout le monde ba découvrir ba sali yango mais avant que ça là biso de gars non tout ça ba preuve tangible moto ya ko ba liboso na bino poto linga ko ba mama lukutate et où mena kité mbala moko to moni ba tu ba bimi na ndako do ba bomba la quelque part soki wa panga do piéger tonton papi et loko oyo to moni pena malamu te et bo moni ba sali o ba go sala yowana ba betie ma kofi ba betie ba mbata ba sali o ba ko sala ba sana raison parce que tonton papi a dit ko mana mineur ya 15 ans 16 ans et demi oyo sous coulisses yemo ko asandima ki déjà pesa ka de ba mbongo ba solaka déjà masolo pe ya bolingo mais papa tonton papi na touchaté peut-être ba ne ko préparer pour tonton papi to ba ke na ndaku na ende na ndaku na mwasi na leli kaka mwasi na olela peut-être ba na projet moko quelqu'un on ne sait pas parce que mobile nem taye baka yem taye bi ke soki na ndaku na ye ato vivre calme faire na mwasi na etoté yango asima kofi ndengo wana est-ce que c'est là qui solution pas mettre ma kofi ndengo wana ba ridiculiser tonton papi ndengo wana so qui va payer à temps oui malgré avec une erreur déjà allez ko expliquer ma cam alors pour la relation ma cam oyo to so yaka ko peine bino
Bolu, botia mwana bino pression, oh, 15 ans, 16 ans et demi, botia pression. Camarade na copain na ye, ayebi makamwa ke tonton papi apesa ke de ambongo, aliaka de ambongo tonton papi déjà. Que tonton papi ye mo pa yebi yango te, mais ye moko mwasi ayebi. Afundi makamwa na po copain sa ki pression. Apesa bango 300 €. Basala makamwa boy. Yango moni tonton papi aye, ba esa ki ya na préservatif, aye na préservatif na poche na ye. Na 300 € o asenga ki nga pesa ye. Ndenge derrière moi c'est ça qui est, on ne sait jamais, on ne sait pas. Donc oh, là ça peut appris. Pour moi c'est ça qui y a dans un préservatif. Donc ça qui va bien monter. Yango ozomona tango ba menacer wala ça checker poche na wana. Checker poche na ba préservatif dans la carte. Ba yeba ki ndenge préservatif dans la carte, ba ko ba ndenge ni. Et puis pour na ko sugusa, pour na ko tanga ça ndenge zaki piège. Et puis moi si azolinga c'est racheter. À 15 ans, à 16 ans et demi, que 17 ans. Parce que Alinga s'est racheté. T'as la image haut. Et il présente. Voilà les clés de sa voiture. Ma bêtise, ma saliboé. Elle est audacieuse. Hein? À ce moment-là, on le voit bien. Mais elle dit que l'on n'a pas mon ami. À s'exposer déjà. Et puis à ça, moi, on a madame pénalité. Donc, bah, yanke msusu ya Lyon, on a ba calling a peu boule. Ndenge moi na oyo. À quand ça, moi, madame ba calling le peu boule. Ndenge msusu. Donc, ça, bah, parents peuvent exposer peu moi na bango. Et ça m'a lamuté. Ndenge ba sopé tonton papi ba maya savon ndenge wana kenanda ko ndenge wana ba beti ma kofi ndenge wana ça peut tourner mal. Asali ma bête olo tonton papi to condamné ndenge lingi mineur. Non seulement mineur mais mutu oya pa na bino déjà family friend yo ça peut déjà marié. Ceux qui a tous qui marié on pouvait comprendre muke to préparer moi on peut être au balayer. Mais yo ça déjà na moi si peut si passe. Mais fallait pas ba traiter ndenge wana. Fallait pas traiter ndengwana et peut si bien pénaté. Et surtout que moi na ngonde ngal tozaka ala mukil boko yoka sango parce que moi na ngope la vidéo baté ozoma na vidéo elongina epé mona ni pena bien ba moni ke ye a triquer tonton papi do ye a triquer kamibali do ba ko lingra epé boule ba triquer payer do ba parents ba exposer moi la mabe siko tango ba parents bino osali complot na mwana elagi sinim bo pesi d'aller comme bête. Donc moi na asali complot na parents pour me triquer papa tonton papi pour basala nyongo na ye ba foutre ngote. Donc beaucoup ti que mon espoir moi na déjà un jour bo piquera peine bo pesa bo satisfaire moi na chose à moi si so ka 5 bo pesa ka so ka 5 bo pesa ka parce que pesité un jour à kozonga la tonton papi quand on a 18 ans comme majeur à kozonga tonton papi peut-être ata tonton papi te et ko tonton papi ya ndenge mususu na moni bande que belé ba condamner tonton papi oui biso peut te condamner pas lingi mineur non seulement mineur mais moi na ya camarade na ye mais façon majeur ndenge on tout se pelle na ngote biso za katikati ta la analyse muke na histoire muke vraie histoire auto elimino cause nango tonton papi muninga na ye wana bazalaka na ye asana nyongo na ye adef saka bango mbongo ebele pe asala mo esika bien soki pe maman pa defaki mbongo on ne sait pas mais moi na fundi te po alingaki tonton papi te afundaki po na pression na ya copain na ye abanga copain na ye a reverser makambu kuna donc botuna ba copine ya mwana bino ayebi botuna copain na ye botuna ba copine na ye la sa copain ba yebi makambu wana ndenge tonton papi apesa bango mbongo 300 € wana tonton papi yaki nango ayako pesa tonton papi apesa tana te 300 €. On pesa mwana ya 15 ans 16 ans. Ah, c'est que mbongo peleza belé hein. Tala bandeko, moi synthèse, moi résumé to bombela kibino sur le solo oyo ya affaire papi, tonton papi o écrit na Lyon en France. Ba sali yango mingi, ba zo condamner kaka mais vérité yango wana. Partagez mission bandeko, partagez et comme la ti ba pareil à moi na oyo ba vérité et sunga bango na ba chaque fois ba tout na moi na malamu kopena salaka wapi pour ba yeba ba te kaka mwana ba mama ebele ba sali ba live ba ndoke belé ba sali ba live abi il faut que ça bien na bana na pesi bango raison faut que ça très bien na bana que ça friend ami ya bana ba ko yesu ba vérité no sur école ya ba cité ya ba kawo zo leka mais na kaya mwana oyo azaki déjà mwana o aza mwana mabe ayebi déjà mibali landela ba dialogue na très bien so beaucoup monde
landela ngo très bien sur komona voilà botra chiko synthèse dans ngo surtout makamna esi bino botana ngo bien landela ngo la loupe no surtout ba vidéo autre c'est bino chiko et puis nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokolé Masolo chap chap et tchara. C'est pour ça que t'as pas mis de veste. Oh, il fait beau. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? T'es fatigué? Je lâche un peu de temps. Hein? Je peux pas t'approcher de toi. Ah non mais... Je veux pas contacter physique pour l'instant. Parce que je suis... Hein? Non, ça me regarde. Allez. T'as bien filmé? Et toi, allez, non? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air stressé. T'appréhendes? T'appréhendes? Bah qu'est-ce qu'il y a alors? Pourquoi tu parles pas? Je suis là, je viens d'arriver. Je te rends bizarre là. Y a un truc qui va pas? Non, T'es sûr? bien sûr. Je te vois bizarre là. Arrête tes conneries, toi. Dis ça pour moi. Tu penses que les gens sont venus avec toi? Allez la capote. Voilà. Allez la capote. Ça, c'est. Allez la capote. Allez la capote. Ce n'est pas ça, je veux. Regardez. Et ça, qui n'ont pas. Non. Oh là là. Je peux pas. Bête, il est trop bête. Genre, moi de nous. On gars. Enfin, sur la main, chat. Mais des tas de. Ah, d'accord. Ça y est. À côté de ça, les gars. Moi, c'est dans mon lit. Bien. Appuyez, je suis en bête là. Regarde, c'est des gars. La nana en boule. C'est des gars. Lève-toi, personne ne règle ici. Lève-toi. Vamos ter uma bem, papi. Vamos ter uma na beio. Dá no pique, só olha. Como é que eu vou na pique, só tem. Na pique, eu não vou.
C'est un salaud. Allez, sortez. Tu te mets accroupi déjà. C'est bon. On va prendre. Ok, pas moi, sinon bon. On va expliquer aussi quoi les mots. Tu avec Bissot, il a dit tout ça, Bissot, non, Acho. Bah oui. Yo, regarde comment ça chip. Moi ça les blagues. Yo, c'est l'arrête. Yo, bah na vie, vas-y va. Alors tout accommodé. Mais ils sont dit, OK, ils l'ont dit. Mon comment vous bien aller. Soit la considérer nous avec ce papa, il y a mon pas et comme moi, il y a mon il a dit ça fait là. C'est pas ça qui est. C'est pas ça qui est. Je suis choqué. Non, moi je suis choqué. Non, ne me dis pas ça. Non, moi je suis choqué. Non, moi je suis choqué. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la ndako na peignoir. Na les papa na bonné sur ma ville et a dit non tout une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille vraiment la signe noire. Une famille c'est une famille quoi c'est la modèle c'est la couleur réveillée. Na chapeau na képi une famille. Les ensemble une famille on a fait ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite, là, relax. Voilà, nous sommes une famille. Petite est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à la Congo. Comment on m'a dit les vêtements en bout là? Ouais, ça m'a accompagné quoi. Même chacun au côté d'une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis pour la paille. Jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Yangwana. Une famille. C'est Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail.